Bonjour, bonsoir, chers internautes. Partout besoin d'un ABC One. Hein, votre chaîne idéale, Debiso Tolobaka. Jésus-Christ est le number one. Oh, Koboya Nani. Hein, Nde na lobaka. Tika to pesa merci. Na notre patron, na maman Chantal Ayao. Babi ba maman ne ba opprimé. De ce fait, na yambi pour na bino ba maman ya poids, ba maman ya kilo. Otoko solo na bango, na deuxième volet, na biso émission sur fiançailles na Kinshasa. Ba maman pe ba ba otika na si matin. Baza wana mpona koéclaircir biso opinion sur fiançailles. Tonton mokolo bapesi ye komo fiancé nzongo aza na bana 10-20 na ndako. En tout cas esalaki bango mpe bien te bango lokola baexpert ya makambo oyo baleka na stade wana toyambi bango mpona bino baéclaircir biso opinion oyo public. Sans plus tarder bainvité na nga baza déjà sur ce plateau na bosani te. En tout cas salon kitoko oyo eyambi biso maman Mireille la princesse balobi lelo bamama boya kitoko wapi ande CNL et Loba. Sans plus tarder, na pesi déjà bonjour maman na gauche. Bonjour. Oui maman, koko se présenter na balandi na biso nyonso bayeba yo. Nga maman bienvenue. Maman bienvenue tout court. Bienvenue Popo. En tout cas maman Popo bienvenue. Na ma droite, bonjour maman. Bonjour ma fille. Kombo na yo? Kombo na nga maman Angèle de Castro. Maman de Castro, maman Popo na maman de Castro azo panzela biso lisolo ya ndenga mukete. Maman tokena na gauche hein, parce que lelo ezo yinda talaka ba maman bakoti likambo on sait que bien. Maman ce que toko koyeba yo en tant que maman ko faire définir biso na nous fiançailles eza non nini. Bon, fiançailles eza lokola mwasi na mobali bakutani bayeba na bizaleli après bakoma na niveau ya baparent. Sikoyo bana na biso ya sikoyo bango akutani na nzela na mobali na likangu tokoki koloba akutani na ye na nzela mbala moko akokisi nyonso na oyo bamama basalaka na ndako. Me fiançailles ezali yo mwasi na mobali bomonana kaka eboni na sepeli na yo nalingi yo o suka nango ozala mama bana na nga ya biso sikoyo kaka na sepeli no nalingi na yo ale mbala moko baleki toleka na kibinda me ezalaka bongo te. En tout cas ebani déjà kopele kibinda ngo nini zaza na ngai sans motro mama Castro, maman Angèle, est-ce que vous définir biso fiançailles selon you? Bon, fiançailles ezali ndenge mama auti koloba tomoni fiançailles ezali bolingo ya entre deux couples bato mibale bakutani ntango bakutani po bakoma pe na étape ya fiançailles yango mpe ezalaka vraiment étape eza kaka te bokutani boye nde tokutani na nzela boye mwasi na mobali bolingani bozali yo nyonso bokosala nde bobengi boya bafiançailles. Non, fiançailles mpo na nga mama Angèle eza ke bolingo mwasi na mobali bakutani na nzela osololi osisi kosolola eza te bosuka kaka wana kende tosololi bato komi bafiancé te. Il faut bakoma ti epai ya baboti ntango bokomi epai ya baboti bakotala il faut batikaka étape wana ki fiancé po boyeba na bizaleli otala ke mwasi aza ezaleli nini mobali aza ezaleli nini comme ça ntango bizaleli wana ke correspondre nde koya kosala ke bokomi na étape po baparent basengaka nde bokokoma na ki fiançailles. En tout cas, merci maman. Nous allons définir en fiançant ndenge na ye. En tout cas, biso to retenir kaka que fiançailles eza étape ko yeba na bizaleli. Eza te soki ndenge nini. Est-ce que maman Popo na ngambu na nga en tout cas oza si belle en tout cas tant ozara jeune veut dire sans mot trop. Ndenge na mona notre patron na ba beauté wapi. Ndenge moko na famille Kala Kimboyo. Ye moko mama Mboyo Kalaki bote oyo wapi oyo matanga na mukongo mama na ngai nalela kaka oza mère. Mama Popo ma question oyo eza mpona yo na stade nini mwana mwasi akoki kozala convaincu par mobali ke mobali wana alingi amema ye pa baparent eloko nini ekoki kolakisa mwana mwasi ke mobali oyo en tout cas aza sérieux na meme pa baparent yo en tant que mama oleka mpe na stade wana okoki koteya biso nini mpona kozwa to kosala choix ya fiancé? Bon, yo ntango ye azovivre na mobali wana mobali ayebi bizaleli ya mwasi mwasi mpe ayebi bizaleli ya mobali. Après ça oye mama tala ngai nazwi mobali moko boye kuna libanda nga mpe mama po ezalaka mama nde moto abandaka nanu koyeba ngai mama na koyebi so nini yelanga nanu mobali wana nasala nini namona ye
lero yo koyela ngai ye navandi nalandi bamasolo ndenge tozobeta na ye soki namoni masolo oyo azobetela ngai eza ya malamu te na oyebi so mobali wana azokosa yo tika ye azokosa yo. Donc yo zoko oza lokola eloko moko boye balance moko boye par rapport à expérience ozo balancer. Soki namoni mobali wana aza mobali malamu te nakoyebi so nini nabi tika mobali wana azokosa yo. Soki namoni ke azoloba maloba moko ya bien nakoyebi so aza mobali malamu bobalana me bana ya sikoyo basalaka bongo te. Mama Popo le belo moko ya bien toko koyeba ba question ngo quand même ba mususu ba mama mususu baza ngo mama mais na mutu zéro mo ba question ngo botu na rapena bana mibali bo boye baza aventure au sérieux za ndeni neti nga soki oye na ye bongo na ndako papa yo ovandaka wapi na vandaka place bosalaka nini nasalaka boye bon olingi mwana na ngai na bolingo ya solo akoyebisa ngai soki alingi na bolingo ya solo akoloba nakoyeba mpe nga moko naza mokolo ke elobeli mwana mobali oyo azoloba ya solo azoloba mpe lokuta nakoyeba naza mokolo. En tout cas mama lobi akoyeba aza mokolo bino boya kokosa bana bato mama okokuta na mama Popo na nzela okosentir mama Castro est-ce que toko koyeba soki mwana mwasi na mwana mobali baza na étape ya fiançailles est-ce que bako koyeba na nzoto parce que tokutanaki na bana basi balobi moni na kisasa lelo soki ozwi fiancé na yo moko fiancé wana asengi yo nzoto soki opesi ete akoki koluka mosusu est-ce que bana basi baza oblige ya kosede na ka wana to système wana akosenga nzoto na mwana mwasi oyo baza fiancé eza normal? mpo na ngai eza vraiment anormal eza non ezalaka te mpe kozalaka te. Soko omoni fiancé déjà ayeli yo alire wana ke non pesanga nzoto yeba déjà ke abandi déjà kokosa yo to rebanke eloko moko eloko oyo nanu yo lie te so baservir yo yango kolia yango na appétit mais oyo ozolia yango na lokoso omonaka olia yango malamu te. Balobi ke baza na besoin koteste mbuma eza bien to mbula eza ya kopola. En tout cas teste wana ezalaka te soki elingi eloko wana ekomeli te eloko liboso na opesa conseil na bafiancé il faut nanu otala fiancé nini oyo azosambela ayebi liloba nzambe parce que so fiancé eza ayebi liloba nzambe akobanga nzambe akozala nanu na nkele ya kosenga o nzoto na ye mpo nzambe oyo azosambela wana nzambe azalaki zoba te mpo alobeke non que le mariage soit honoré de tous. Tant avant mariage ezala honoré de tous il faut kolanda baprincipe ya mariage ndenge mariage ezalaka jamais na omona na te na église moko okeba yebi soki non soki fiancé ayebi soki lokola aza fiancé no akobala yo fiancé peza ki camaraderie akoki mpe kosila nango akoki mpe koyeba nzoto no lelo lobi akimi na ye mpe ezalaka te ke no so oza fiancé na asengi nzoto ke mpo na yeba soki omoni fiancé ndenge wana en tout cas mwana mwasi na oyebisa yo conseil gratuit komeka kopesa ye nzoto na yo te yebaki azokosa yo aza na posa adécouvrir kaka yo atika yo akoki kozala se afiancaki mosusu kuna adécouvrir atiki amoni yo adécouvrir donc aza ndenge avi na ye ezaka mpo abebisaka bafille akokosa yo kote bayaka mingi na lika ya bafiancé non. En tout cas maman Castro eza na bamama mosusu na Kinshasa baza wana na coin ya baavenue na coin ya baquartier mpona kopesa bana ya baninga batole ya mabe ngai nabenga ngo mabe pourquoi azoyebisa mwana mwasi omoni mobali wana mpo kanga ye bien fo lakisa ye nzoto na osala ye boye zwa oyo tia kuna na nzoto na bomwasi pakola boye bamama wana baza wana mpona kopesa bana batoli ya bongo bana wana mpe bameki basepeli nango mbongo ezobima bakomi bastar par rapport a baconseil wana sikoyo na bango nyonso baza na baconseil wana na motu yo okokoloba na bango vraiment nakoyebisa bango baza bamama moko malamu te baza bamama mabe bazobebisa bana bato il faut otuna ye na question mwana na ye moko nanu oyo aza na ye na ndako est ce que asalaka makambo wana epuis soki asalaka yango peseki aza mama moko ayebi nzambe te parce que mama ayebi liloba nzambe amemaka bana ne na vie ya prière na vie ya sanctification mwana jamais oyo aza na baboti na kati ya ndako akoki kosala eloko wana te po mwana soki azobanga ja nzambe akomona biloko wana nyonso eza mabe parce que bible elobi fuyez l'impudicité il faut kokima yango nanu avant le mariage. Tu ne peux pas faire de n'importe quoi qui na tcha oyo na sala boy mozo mi bebisa nzoto yo moko eza malamu te ba mama batika bazoboma ndi bana baninga baza ba mama ko mabe baza bambuma ya kopola. En tout cas baza bambuma ya kopola bambuma mabe tozonga na mama Popo na ngambu na ngako toyo mama Popo tenito tuna boyi mutuna oyo eza na ba jeune fille mingi awa na Kinshasa
na milongoli te biso soza na kati bana basi ya lelo bayebi kosokola te mai ya nzoto na ye moko ayebi kosokola te pourquoi mama alakisaki ye te mama aza kaka boye tuta pondu sala boye imbécile nyama jure kaka mwana boya ke bamama ya lelo bazokoka kosaisir bana te kolakisa bango ata kosokola baintimité na bango bazokoka te eza mpona nini bana sikoyo bakoma mutu makasi ti bakoma oyeba nyonso libanda ti oyebi yango te mais adage moko elobi nzoko alembaka minu na ye te nzoko alembaka minu na ye te me bana sikoyo bakoma bateti bakoma koyeba ebele libanda bakoma na bamama na bango mama sokola sokola oyo yo ozoloba ne na ndako azoyoka te ya oyoka epai ya mama sokola sokola wana eloko nde ezokomisa bana bongo yango wana mama tokende na mosika te yo moto obokoli mwana ti akomi na stade moko akomeli yo te ti eloko nini eza ya la base esali ke mwana wana akoma teti bongo na mboka na biso yango mpe ndenge ekomeli ti mwana boni opesinga sikoyo raison mboka yango ndenge ezaleli na mboka na biso ndenge ekomeli mwana alingi azala na telefone ya chere koleka bapara na ye azala na sapatu ya chere koleka bapara na ye me ngai mama nazolata lipapa ya 5000 francs mwana na ngai azolata lipapa ya $100 telefone ya 250 eske nga papa nga mama nakoki kozwa mbongo napesa mwana $250 asomba telefone mama soki ntongo yo omoni telefone wana osalaki nini to fo kolandela kopekisa kobotola kokanga kobwaka nga na kobwaka mpo na nga na kokanga na bwaki ebongo mama wana mosusu ebongo oyo wana eske ye pa kobwaka yango wana likambo azwi mpe mwa mbongo ya monene apesi mama bakisa na likelemba to na commerce te nga na kozwa te nakozwa na nga mbongo wana te mpo na ngai nakozwa na nga mbongo wana te mpo nayebi nzela ewuteli te sikoyo lokola génération oyo eyebi kozwa soin ya nzoto na bango moko te en tant que mama bino bozoleka génération wana nde ezotikala bomoni te ke bino botangisi nation bien te parce que olobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation nation ebebi na nsima na bino mama bozotelema ta ebebi na nsima na biso te eza kaka ndenge baconjecture ya mboka yango ndenge ezali yango ezobeba ebebi na nsima na biso te avant obanda koyoka nanu tolia libanda fo oyoka nanu oyo eza na ndako me bana ya génération ya sikoyo bayokaka mingi nde ya libanda ya ndako po azoyoka azotelema donc lokola eloko mosusu mama na kati yo te nakoloba ke eza ka moko camarade nanga kutani nango pour ne pas citer le nom azalaki prête mpona kokende libala fale mama na ye apesa ye conseil ipare na mboka bamama wana mama apesaka conseil te ezalaka koko na bango mpe azalaki te apréféré kozwa conseil ya libanda ende tozoloba lelo libala na ye ebebi par rapport a baconseil ya mabe azwaki esika mosusu bino atanke bamama bana nzambe mutuna en tout cas nazotunanga mpa mama Castro pamba te namoni aza shosho na rayon mama popo mpe eza très shosho na rayon donc bashosho plus shosho esali nayebi te chaudière nalobi boye lokola coutume ezosenga biso ke mama akote ya mwana mwasi te ndenge nini babongisaka nzoto ndenge nini basalaka boye okende pa ya koko okende pa ya boye bana lelo babebi réaction na bino eza nini bozotalela kaka coutume mpo lelo jésus christ aye na nation bato babongwa ni bakutimi babwaki sikoyo ezosala bino ndenge nini par rapport à makambo réaction na bino aya basentiment na bino en tant que mère mpo na nga mama journaliste nakoyebisa o boye d'ailleurs bible elobi na biso ke je hais la coutume donc coutume eza eloko moko boye ebebisi makambo ebele seno bamisusu mpe ebongisi makambo ebele donc soki olobi ka olanda coutume eza malamu te parce que biso mpe ntango tokolaki na basérie na biso kale tokoli awa mama azomona yango tabu mpo ayebisa oki avandisa biso ke mwana mwasi etala nzoto na mwasi eza boye na boye na boye ye mposana eza kaka koyebi biso ke non omoni akomi déjà nayebi te toloba nini parce que monde yango ndenge ezoévolue na makambo nango batechnologie nango ezoya à partir ya batelefone donc ezokamwisa biso nanu parce que omona mwana ya mwasi oyo na ndako bazomona ye jeune finga moko nakopesa exemple oyo nga na mona donc en tout cas na miso na nga na ndimaki te bana ya 12 ans mibale na papa moko donc un vieux oyo nga mpe mama nde naza boye nakolinga ye te mais tu vois ozomona ke batelefone ezobebisa bana mwana atali na telefone ayebi déjà makambo nyonso ndenge mwasi mbali bazalaka na kati ya telefone ayebi na baposition ayebi na ndenge nini na kosala ayebi soki osali bongo kotya nini par après oyo yo mama kutu osala te na vie na yo mais jeune fille azosala yango kutu donc koleka na yo donc na place wana mama yebisanga nano ata kutu nakomona ye na telefone na ndako na ye nango nakangi
on a ngandé na kolela boy pa na biso na tina balaka na zaki pa na ngala tika okota même pas caleçon ata ya 50 francs parce que tout est contrôlé. Mais lelo yo on kota moi ça somba ça ki alo sa opetsa ba parents na katanda ku parce que pauvreté ezali il faut aller ça ba parents il faut ça la boye azala mibali 5 6 o asombela ke mesh azali o asombela ka téléphone aza o ya ba crédit azali to mande bido pe boye ba makambango mama to yebi yango malamu po to za ba to zo vivre na kati ya mboka to zo ba makamlingi zo leka to landa ba information to zo landa ba film to zo landa ba documentaire nous to zo mona. Donc c'est pas vraiment permis na bana baso bazo sala makambo boiza malamu te tango za nango te o boza na muke na ndako wana kola na muke wana tozo tala ngo ba film jero mona mwasi mo zo teka kaka mai na zela mai zo teka wana akuta mpe na mutu mo malamu azuye pe ama mo zo teka mai na mona asombele mai lelo lobi aroya na ndako ti aya bali mona mwasi na longole na vie ya passe. Pourquoi to linka vie appréciée o tozo benga ngo eza vie appréciée mingi bazo kufa bazo bala pété likola appréciée akuta na mutu mo ba loge tozo mona ba science occulte biso ba ngombe tsaba nya ou mabele na kata ba voiture ba tata ya mikolo. Donc tout le monde est belé, tout le monde est dans le monde des baby. Alors ba fille oh boza vraiment bana basi bozo banga nzambe nga conseil na opesa ka ba parents que il faut maman na ka ko la tiamo na nzela nzambe parce que surtout total mingi to baza e belé te sur 100% ya bana basi baza na RDC na kati ba parents bazo sambela tout le monde est belé oh baza na bana bazo sambela mukiende bazo banga nzambe makamona bazo sala ngoto mona za na téléphone mamsu ya $10 maman sombela ki na ndaku azo sepela nango. Par rapport à oya muninga za nango ya $500 ya $400 parce que azomo ate obanda na nord to na sud po yika panga na bana mbongoki. En tout cas conseil gratuit ezaka ke non bana basi boyoka please o mama na tata bazo bana ndako ke o zo ka libanda ya libanda eza conseil ya mabe or conseil ya bien malamu ezaka na kati ya ndako na bino. En tout cas maman Agathe moi c'est papa Mike balobi yeba ndenge nini ya ote ya bana na répéter lisusu maman Agathe moi c'est papa Mike yo molandi munene ABC wana nalobi yango malembe poza mama ya douceur boye te mama kalaki mboyo mama ya bana nayebi ke ozokana kosala geste moko ya kitoko mpona biso po ezala te tokwei someta fiancé moko boye aye akosi ye lisusu ezala kitoko te tozongi mwa moke nsima na sujet na biso tobulunganaki mulunga mwa moke ezokomplete kaka émission na biso tozongela kaka likambo ya fiançaille nazotuna question oyo na mama Popo est-ce que soki mwana na yo ayeli yo mwa mobali to mwana mobali ayeli yo mwana mwasi est-ce que bozwaka pe temps ya koconseiller bango sur fiançailles comment se comporter comment mwana mwasi akokozala envers moi donc mateya wana en général est-ce que bozwaka temps ya koteya bana na bino to mwana ba voisin to ndenge nini ateya te mpona nini aza mwana ti ntango omoni ye azoya na motu bia ye na motu il faut teya ye oteya ye te mpona nini soki lelo problème il faut teya ye soki mpe mwana mwasi ayeli yo fiancé il faut teya ata mwana mobali il faut koteya kaka koteya te mpona nini nakoteya ye nakoyebisa mateya yango ezalaka ndenge nini parce que eza na bana ba jeune fille balandaka ABC1 bazwa occasion wana te kozala na baparents bazoprofite quand même na média na biso oyo en tout cas bazwa mwa quelque chose mwa liteya moko boye ya moke kokointeresse bato to message moko plus fort ekoenglobe nyonso na ba jeune fille nyonso baolanda neti mwana ya mwasi soki ayeli yo fiancé okotuna ye wana na ye fiancé na nga fiancé mpe lere aye ngai nazoya kolanda neti mbuma na nga moko eza wana nazoya kolanda mpona lo nango nakoteya mwana na ngai fiancé eza teke fiancé azwa yo amema yo nano otoleka nanu kuna tosala nanu nini oyo boye nini wana te ntango akala fiancé ezalaki soki mwana mwasi na mwana mobali bosali fiançaille kutu yo mwana mwasi po kende pa ba mwana mobali ezalaki okende te bakolinga kutu lokolo ne ekoma kuna te kaka ye mwana mobali akoya atali yo etat de santé na yo esili azongi mpe akoya na ndako aye kotala yo me yo mwana mwasi olongola makolo na yo okende pa bafiancé baparent baza kolinga te me sikoyo te sikoyo mwana mwasi soki kaka azwi fiancé mbala moko akomoka elala kuna mama Popo soki akierisa nini eza mabe mpo bozokosangisa nzoto deja avant kifiancé moye boyebana te bokoki koyebana nzoto na bino te mpo ntango bozoyebana nzoto oya kosala mwa mbeba moko boya moke eloko ye azoluka eza kaka moko yokanisi mbongo libala bapiaka po ani bapiaka po olambaka biloko na kati ya ndako apia mpo na bonane na ye wana ti
oyebi yango te mbongo libala yokani bapesaka mpo olambelaka biloko ozikaka na moto te. En tout cas, tu as découvert le kitoko. Moi, il va entrer à la bonne année. Si j'ai Coco Géry, notre cordon spécial. A au perception occasion to golobela yango en tout cas libala la Kinshasa yango nezo kufa. Ba jeune ya si balé na ba bonne année na ba Noël bango moko. En tout cas, maman propose pandela biso yango na nenga kosaka te. Ye abongisi mbongo na ye po ayebi ke mbuma na nga moko boye eza kuna. Ale yo so pesa yango avant. Ayebi ke eza ya ngai akoya kozonga lisusu aoya te ntango ameki yango nanu te akoluka pesa mbongo presse mpo asala nini bongo nuit de noces basala yango mpo ani kasi le même jour ezalaka me bino bosi bosala nuit de noces kala oyo bokenda kosala na ntango mosusu ozoka esala nuit de noces yo na zemi deja wana eza nuit de noces te yo ozokenda osala nuit de noces yo oza deja na zemi wana oke osala nuit de noces wana osala eloko te. En tout cas, on a évité ça comme nini. Cordon Géry qu'on a qui a soufflé à baiser rediffusion. Les nuits de noces c'était mes rediffusion. Maman Castro nanga munayo en tout cas. Ba jeune fille à l'élo, nazo beta c'était et la teli. Nela teli wana bamsusu alobi fiancé na nganda lingana la taboyi. Ata mama alobi na koyoka tentaka yenda opesa na ngambonga bonani. Nzoka bonani nango pe basi balia mama Castro ela teli ya bana basi oyo basa ba fiancé parce que ezala rappel na ela teli ya bana 12 ans ya bana 15 ans ya bana 20 ans awe ela teli mwana 12 ans na mwana 15 ans na mama 30 ans eloko moko mamoko koloba nini. Vraiment ngai mama journaliste ekozala ngako tupasi mingi soki ba jeune fille bazolanda ka elate donc bakomi kolanda conjoncture baolanda ba film Nigeria bazolanda makambo ebele bazomona balanda ba Kardashian donc oyo nyonso ezoleka na télévision yango nazo ba monde komi mabe donc olinga te mwana na yo alanda monde or alanda Yesu ki alanda monde parce que totala nanu kwanga échantillon kwanga so bafungoli yango eza échantillon yebisanga kwanga échantillon soki yo yekosomba kwanga wana babe apesa o échantillon yo kozwango po eza déjà mutakala ti aza nu asa fungwami mupepe mutu nyonso azoya koluka mona sikoyo mwana mwasi fiancé ayebisa oke non lata peut-être boye elamba moko sexy ntango ye alati sexy wana alati mpo na yo moko te alati mpo na public ezomona ye ntango azotambola avant ye esika yo oza kuna yo olobi ke non alata bongo mpo ntango ya koyepa na yo omona ye osepela na ye mais akokota na transport akotambola na balabala ntango azotambola wana aza sikoyo akomi sikoyo scandale mpo na public or ce n'est pas bien. Wana eza lokola fiancé ngo ya yo sikoyo ondire azo exposer aussi na danger parce que tant que zola ta bon yo kansi que là c'est bon pour fiancé nanga lobi kinala ta bon na sepela or fiancé na zucha one azo endu yo nere c'est kaza fiancé malamu te fiancé malamu olinga moi c'est d'ailleurs bible lobi que non une femme moi c'est faut la ta récente donc tant sera la ta kitoko donc na ebité et là teli ya basa en tout cas bible lobi ya mona kati ya bible soto tangi pona bosani makomi na verset na chapitre ezali bible lobi que moi si ala ta kitoko moi ça là ta propre donc ya onto moni ba religion mususu moi ça kolata jipe na tina makolo tato ba waka omona kaka elongia moi ça komona ngo kaka soki jour oyo ya ko découvrir mais oya biso babasi ba congolais oyo ya ba fiançailles tozomona na Kisasa wa donc moi ça zolata ndenga lingi akolata oyo kutu ya oyo tozomona plus grave quand ne tozova na salon wa tozomona oyo eza susu grave ba faire molata elamba sans soutien mabele ya pamba slip dans zoto ezate donc kaleso ezate donc autre comme mon ango comme isusu eza normal te comme kindoki penza pire simple est-ce que toyeba ke nzambe penza boma Sodome na Gomorrhe pona makambo ezo bende impudicité na makambo bazo sala na elate na biso ezo bende impudicité na mboka Zaza Mama Castro pema na numukie en tout cas tokomi ko koma bani basango veut dire en tout cas tika na pesa mbote na famille moko na lingaka mingi famille Kalaki famille Mboyo balobi ye moko mama Kalaki mama Mboyo Kalaki na Pointe mama Kalaki na bwaki ebele o matelanga suna mkongo te en tout cas na ce message komi mama Popo en tout cas na oki mama Castro sko ndolelo moko ya makasi awa balobi bana ya mikolo bazolata bakalbar te bazolata pe soutien pe te sikoyo na émission ngako ya tokoyamba bino bo expliquer en tout cas eloko nini
biloko wana basala yango po bala parce que notion ya de base toyebi tobosani yango bajeune fille ya lelo caleçon utilité nango eza nini cycliste mosala nango nini jupon kutu toyebaka lisusu te na mwa ya lelo mwa mosala telo jupon namona te en tout cas mwa message moko boye par rapport à bajeune fille bali kolata biloko wana te azotambola polele bastring epai toko na mikolo eza koya tokoluka bino bopesa na bainconvénient nango mwana mwasi alati biloko wana te kesala nini ndenge nini mwana mwasi kozwa soin na ye parce que tofo to rééduquer bango na rubrique ya sika tozwi yango bamama balobela fiançailles donc bamama batikalaki nsima bamama baye lisusu mwa liloba par rapport ya makambo wana mama ya popo. Bon, bana basi ya sikoyo fu bayeba nzoto na biso basi ezalaki ya koboma eloko mibali bapeselaka mbongo si yango wana oyo azolakisa va eloko oyo bapeselaka mbongo mpo yakende okweya plonge lokola mami wata azolanda nini bagi na ye dini na kati ebale yango wana ti oyo ozobimisa deja avant yo ozobimisa yango deja avant bamoni yango na bato nyonso na batata oyo ya ba 80 ans bozolanda batata wana si bakoko na bino wana bakoko na bino komona tata mokolo avandi na kati ya terrasse wana ezalaka kaka 2 kiti bakiti ebele te kaka 2 kiti yo ozokanisa wana koko na ye nzoka ne mwasi ka mama na tuna foti wana nyonso eza ya bandenga na kopesaka foti na bino bamama te biso bamama te le bino bobimaka na babala bobimaka na bamama na ndako obimi olati robe bana na makolo ntina motu na libanda lere okende na boîte lere okende na mama na mbeto ya mama eke kuna mpo bolala nango kuna mpo mama mona makambo yo ozosala kuna okendaka na bamama te. En tout cas bokendaka bamama te mama fashe bokendaka na bango bokokeloko mama Sylvie Mbenza mama ya bana ozokeloko oyo ezokana bokendaka na bamama te bokendaka bino moko yo tata mobimbo oyebi wana aza koko na yo ozobima na ye bonso akufeli yo kuna omoni ngai ntango akala soki namoni mobali wana aleki nga na mbula ebele obengi nga nde naza kokima mpo na oyo oke na nkele bana sikoyo bayokaka nkele wana te ata ndenge navandi boye naza mama mobimba tata mobimba so abengi nga nabangaka mpo na omona aza nano na souffle te. En tout cas namoni mama Castro kote maloba ezoyaka mbangu en tout cas mama olobi nini mama journaliste c'est vraiment esekisi nga na kosekisa nano bible elobi nini bible elobi mwana mwasi jamais akomona nudité ya papa na ye vraiment biso bafille yango mpe ata biso mpe tozali bajeune fille ata kutu lelo oyo toloba tokomi bamama toboti mpe bana mais il faut totala nani tozolinga nani tokolinga te une jeune fille nga nakuta bana ya 12 ans mibale na tata ya mokolo papa wana en tout cas na bakiso na vandi seke nzambe akosepela na nga te il faut natelema na agir nakendeki nakutani na papa wana nayebisi nga papa yo soko oza ndoki te seke osimbela bandoki bilamba lere bapumbwaka abi madame tu t'adresses à moi ngalobi je m'adresse à vous nalobaki tu futa bi je m'adresse à toi na titoyele nan mpona pese suka nda malamu banamu abi maman est ce que oyebi nganga abi nayeba opa naza c'est pas important parce que ozosala kutu eza ndeki ndoki la sorcellerie pure et simple bana oyo baza bakokolo na kati ya ndako mibale momba ozosala na bango eloni awa otieli bango shawarma na mesa donc bana kisasa lokwa mpe osutokeli bashawarma ekomi eloko moko boliango te na bavi na bino yango biso bamama toyebaka mpe soki oza na mwa mbongo luka osala mwana eloko ya kolia eloko donc bolongola bango complexe eloko ezosala bango mpe complexe soki amonika tata na bike tokolia shawarma aliango te me akokende facilement papa wana c'est un sorcier amemi bana mibale na kati ya restaurant moko boye quelconque na mboka oyo mpo asaka na bana na mibale apres apesa bango ba $100 mwana na azobisanga mama kutu asala ne bato eloko te kaka soki osisi nde apesi $100 ngabi me azoloka bino tata mokolo lokola ye bobozomo nango normal azozwa bachance na bino aza moto baloge nayebi papa soko osakai na nga nde naza boye nazobengelo molière sikoyo ou bien nabenga molière ou bien te nabenga la police bayokanga papa na bino madame on va négocier ngabi to négocier na eloko nini oyebi nga te derrière naza na eloko négocier nanga nini papa atoki loko eloko mosusu nayesi en tout cas eloko osali eza manuel boso mpe asuka mokolo oko répété atanga te bato na biso mosusu baza quelque part bakomona o bakokanga yo papa na kita eske alakima tika na biloko akolia na nyonso vraiment nazoyeba te mboka oyo tozokende wapi
tokomi wapi tika na batela mama mwa maloba mama osufle mo moke namoni motoke ebimi en tout cas kande ekomi koya makasi bapapa yango ntango totuna ye na sondage kaka toujours na osala bino mosala kitoko bapapa balobi eza na bapratique mosusu bamama na ndako bakokaka te basi bakomi mikolo batekaka balambaka en tout cas émission koya tokoloba tokoyamba vraimen bapapa tokoyamba bamama tokoyamba bajeune en tout cas débat oyo ekosuka awa te. Grand merci na mama Agathe mwasi ya papa Mike, mama Agathe mwasi ya papa Mike. En tout cas mbote na yo place ozali salon yambi biso kitoko boza salon mama Mireille la princesse, hein, mama Mireille la princesse mwasi kitoko bomona na mikolo koya na sujet na biso tokolola na mama popo mwa maloba ya suka na bato nyonso bazwi occasion vraiment ya kolanda pe na mwa mbote na bato nyonso bakokoyeba yo mwa message pe mpona émission koya okozanga te kozala. Bon conseil na opesa ba jeune fille bofugula matoi na mateya oyo topesi bino bozala mayele boyeba ndenge ya kobatela nzoto na moma ya kifiançailles. Bon naza na nga na maloba ebele ya koloba te napesi mbote na baninga na nga napesi mbote na motema na nga JP Pengele grand pays ye moko le meilleur azongisi na kinchili na ye sifa Tisengu na bakisi lisusu mama Louise Mayamba na bambi yango nelongi napesi bato nyonso mbote oyo bakotala nga bakosepela na émission soki nalobaki malamu nalobaki mpe mabe kaka bino nde moto bokoyebisanga. En tout cas mama pesi mbote yango gu oyo wapi en tout cas ezolakisaki bamama mpe bazali mama Castro maloba suka mboka yo maloba suka eza kaka ke en tout cas bafiancé bose comporte malamu bolanda nzela ya nzambe kifiancé na bino ezala vraiment ekende malamu na liloba nzambe bozala bana nzambe comme ça so botie yesu liboso kifiancé kotambola malamu bokozala na makambo ya gauche droite te makambo ya kosangisa nzoto ekozala te vraiment bafiancé nyonso bozokangai vraiment bosala oyo baparent bazolinga na ndako mpo bosala kifiancé na bino malamu yango napesi mot de la fin na nge eza napesi mbote na chéri na nga wa motema aza awa te aza malgré aza na déplacement papa te yo yango wana mbote na yo napesi bami intime na ngai lokola Mireille la princesse kolo salon napesi Olga mbote napesi Maloka Bulo mbote napesi bandeko na nga mama Patience Falanka mama Leki na ngai napesi bango nyonso mbote mama Madena Falanka napesi Fanny Mutando mbote Leki na nga motema donc napesi pasteur na nga bien aimé Abedi Lusamba napesi ye mbote ya bino yango wana bambote yango kitoko wapi elakisaka ke bamama bazawa nga mpe na opesa bambote 2018 nalobaki soki na 2018 ozose faire sentir te ozobenga te eloko tokokota okokota te tika napesa bambote na nga avec fierté na mama Mboyo Kalaki nabosani mpe te mama Kalaki en tout cas babi basali zuwa nabwaki yo mingi mama Mboyo Kalaki balobi mama umela na obosana te ye mai number 1 balobi après Jésus-Christ notre number 1 eza notre patron na mama Chantal Ayao. En tout cas napesa mbote lisusu na José Gungu motema ya Nadège Punga nabosani lisusu te Dadi Mbenga molandi monene ya ABC1 nabosani te notre patriarche Kape Pula namoni na nsima caméra notre cordon Jéri Mbulu nabosani lisusu nani soki nabosani nzio benga en tout cas basaki oyo bomoni eza basaki oyo meta Irene azoteka na Kinshasa ba Suzanne jeu de 3 soko esepelisi obengi na numéro eza affiché na ba écran na yo tozana mpona kosala misala kitoko na baye nyonso balingaka ABC1 oyo bapesaka biso mpe chance ya kokota na bandako na bango to bandako na bino. En tout cas grand merci na bino nyonso, grand merci mpe na ye Maïkolo Nzambe soki ye te mais biso toza te tokutani au prochain numéro bye.